Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour. Mbote mingi na bino situ ba bolinga Maman Eliane Nitou. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga boni ba santé. Est-ce que boya malamu? Est-ce que ki bien zali? Boza bien? Bola muki bien? Na ba toujours ke kola kola muka ezaka habitude te ceux qui nzamba pesi on peut ma bon moi. Pesa nzambe merci. Oh nyoso kozanga na mukili. Komitungisa na ngote. Yeba nzambe azalaka wana pona kopesa bana na. Oyo zangi senga nzambe apesa yo mais ce qui nzambe apesa pe mabomoy yeba na kopesa ye merci pour kolala kolamuka eza habitude te kolala kolamuka ezali habitude te bandeko na ngai nde to osolo la boye mingi pe bazana ba hôpitaux okomona bakomo bondeli yako lia mwa mutalinga ko lia lokola ngai mba ko bondeli liako santé soke baby vraiment ezara pas siminga te bana okumisa nzambe. Bonjour ma Jeannette. Moi, je dis tout comme qu'on a pu voir ça va travailler déranger. Moi, Makelele, et quoi t'as été? Et ça, a fait déranger, ça va, pour tout le monde peut parler. Banda. Dans ma Jeannette, ma mettez, et mettez la bata papa de dia, ma Jeannette, Yewan. Jeannette, Yewan, azo, bonsa, sosonae. Ma Jeannette, Yewan. Voilà, bandeko, wabino Maman Eliane Nitou, votre deuxième maman, Nazawana, boyebi kinga na la cabino, ce que n'a eu boto, sur la mise du vrai, du vécu. Et on a raté solo la merci mingi surtout au bolinga Maman Eliane Nitou au disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka nga en tout cas na lobby merci et belé na bino bande konangai ma famille du cœur na benga kabino ma famille du cœur vous êtes ma deuxième famille na linga kabino nde bino bolinga nga ba vrai mais mingi na ba keso za mutakanda kotala nga te po okosepela na ona ngai keso za mutakanda kotala nga te po okosepela na ona ngate lelo to ko solo la likamuna ngi to solo la biso nyoso pe to ko solo la biso sala ma Jeannette awa ezala ndeko na biso moko ya mwasi abengaki ngai nkola biso abaki na kopesa ta pe kombo na ye abe kombo na ye na kopesa bino mais bon ezala ngona importance penza te pona pesa bino kombo na ye ndeko na biso na yebisa ke Maman Eliane Nitou na bengo pona yebisa yo mama yo lokolo sona ba mama batalako na lingaki na so na omuke alobi ezala ndeko na biso moko susu ya mwasi na kombo na ye ko tunani kombo ndeko na mwasi wapi yango. Bonjour Maman Eliane. Comment de quoi na mwasi na boso pe comment ne pe chanter ce qui na kansi mo la ba comment na voice abi ke zande kona biso na mwasi asala ba commerce to ebi ke biso toza na mboka oyo ata muto wake na musala muto zaka toujours ko bakisa moi 1 euro de gauche à droite c'est normal parce que tu yaka mboka moluka to yaka ko luka
moi de gauche à droite mon motazo bakisa moi 1 euro na ye motazo ka moi 1 franc na ye eza mabete eza nango malamu oyo koma mabende so miko escroquer bato ande eza bien te alobi ke eza na mama moko boye mama ngo atekaka babiloko na ye wana atekaka et vous t'as Dubaï de gauche à droite ka nengeza la kaso muto ko sama pile ko na wenza sarcel olobi pe uti Italie et ça c'est cause na coup d'œil monga keloko eza kitoko te ki mabeza na ngote mais le problème avec maman na biso wana biki maman na biso wana azako escroquer bato non seulement na biso ko teka na makambo o tel pe mikanda na yebisa ki maman na maman e ko za mala mosela nga voice po bato bakoyoka yo bayoka explication na yo moko na voice ningo okopesela ngango alors maman ya biso hésita kita sa ki voice to yoka voice ngana bino ndenge ni escroquerie ekoti mingi na kati ya mboka na biso ya poto escroquerie ceci cela cette fois-ci j'ai été victime ya naza victime non to banda penza na ibandeli nango naza victime plutôt ya escroquerie d'une dame qui s'appelle Rose communément maman. Ah, maman na ouais, est-ce que quoi battre comme on est Mama Rosa. Voilà. Mama Rosa, OK. Rose, avant Ma Rose. Wassel. Avant na Wassel. Côté à Rouen. Mais adresse auto nazui ezawana. Donc asa maman moko atekaka babiloko en ligne. Atekaka bilamba, atekaka donc quand je dis bilamba c'est ezaba super wax, ezaba bazin, ezaba basket griffé babiloko belé ou tara Dubaï entre guillemets pour na ebi na raté. Mais apparemment ezaba biloko moso tali ba photo c'est vraiment des trucs aux hommes na ezaba biloko à qualité. Bon ba témoignage ezala qui que para ça la caro et tout ça. En tout cas pour être bref, c'est pour dire que j'ai vraiment été mise en confiance pour me lancer dans ça. Généralement, dans ça, on a bateau, c'est-à-dire que ceux qui mon camarade a branché, n'a s'engagé, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, ça a été fait toujours par quelqu'un de proche. Je préfère peut-être ne pas citer son nom. Et donc, il m'a mis en contact avec la dame. Mais j'étais vraiment rassurée parce que on a tout ça qui n'a autour à Liboso. Et ça qui bambi sa oka et tekamaki bien. En tout cas, quand qui a bien, n'a sepelaki. Tout ça qui m'a appelé, tout ça qui collé et komaki. En tout cas, atina babilo partout aux reçoit. Premier tour. Deuxième tour, je me suis dit bon, le col là, on a mis ça au cap qui salamaki bien et puis bon, apparemment le col là, ngana na sud yazaka na Wassel. Asa kaba livraison na etina château rouge na baebi parce que moi je suis asa sénégalaise. En tout cas, je pense que la communauté Nabaron est bien pointée, car non seulement la communauté Nabaron, mais même la communauté congolaise et d'autres communautés aussi, en tout cas les Africains. Donc, maman Oyo, a été Rabiloko, Aza sénégalaise, Malobakalinga, la poabala congolais Kinshasa. Bon, il s'est fait que Mbaloyo, je me suis dit, bon, le quoi là, Bablo, quoi, d'autres Kapesa, Nena, eux qui sont bien, bracelet, Kaneza, bracelet, voilà, Gucci, tout ça, des imitations, mais il y a première qualité. En tout cas, à Zolaxara, ma photo, j'étais intéressée, mais Nazo qui a monté. Heureusement, Nazo qui a monté, mais Nazo qui a ma puta, na bazin, à Bango, Boutara, Suki, Sénégal, tout ça. Ambisa au Kaukapé, na basket, griffé, Dolce et Gabbana. Depuis que j'ai passé la commande, parce qu'attends, on a lié mon quoi, Tina Kawa, Nazo pressé, on a ôté ça, là, non, à compte, ok, on a payé 650. Deuxième fois, ils ont acquis paiement. On a foutu peu de paiement. Le paiement, au total, ils ont acquis donc, comme des 800. Donc, 50, soit disant, à compte et 750 pour la totalité de tous les articles que j'avais pris. Et depuis que j'ai fait cette transaction, au mois d'août, jusqu'aujourd'hui, je vous parle, je n'ai rien vu. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça parce que parce qu'ils ont manipulé psychologiquement, tu ne peux même pas imaginer que tu aboutiré dans l'escroquerie. Les bosses qui au Tindi, dans ton compte, dans la salle qui virement, on a 50, transfert plutôt à 50 €. Après, c'était bon. Je vais dans la routine de l'aéolien. Désolé, hein, si on a la français. Dans la routine de l'aéolien pour au sala, pour le restant de l'argent. Donc, là, il fallait le faire en tout cas sous 24 heures. Pour lien, sinon, vous allez expirer, ça sous validité. Il faudra encore qu'elle renvoie un autre lien. Donc, tout en sachant que j'allais avoir la marchandise rapidement.
banda na bani kozela koli. Après komi ah non koli na yo na tika ki on a poste kuna kombo na bosa ki kombo na adresse na lobi mais ndenge ni yo ko kine ko bosa na kombo na adresse alors que na pesa ba détail wana nyonso. Et puis si tu vas à la poste là-bas, eux-mêmes les agents ils vérifient ce qui ba détail wana nyonso salami. Bizarrement ba on a quitté. Oh tout était ba on a quitté. J'ai trouvé ça déjà louche. Qu'est-ce qu'elle fait pour me rassurer? Donc pour vous dire que vraiment c'est une professionnelle dans l'arnaque. À Benginga, à Sali appel vidéo. Donc, quand tu vois déjà que la personne est réellement à la poste parce qu'à quelque chose l'a suivi à Koliwana, ou soit disant pour Benga qui est sauté, tout ça, il fallait localiser Koli pas ses alaki parce que ça qui je crois une semaine comme ça. Et tout ça ne m'avait pas dit. Pour la monnaie à Epsinga enlèvement, ça l'a dit cette semaine ici. 10 semaines passent, la semaine d'après, na monnaie Koli, ils ont tenu na Eko Benga. Et à Zaki na Eko Benga, à Benga qui coûte. Après. Oh, non, je rappelle encore pour dire, mais finalement, maintenant que tu as mis le nom et tout ça, parce qu'elle a fait ce suivi-là, qu'est-ce qu'on a dit? Oh non, on m'a toujours pas appelé. J'ai dit, mais il faut appeler ce babingo, tout ça, un numéro suivi, il faut Hollander là-haut. Puisque tu commandes en ligne, on sait comment ça se passe. Il faut Hollander là-haut par le numéro du suivi, tu vas savoir exactement où est le colis. Si tu checker un centre de relais, tu sauras là aussi exactement. Après, soit disant, oh non, on m'a appelé pour me dire que c'est à la poste de Rouen, je suis vraiment fatiguée, je suis même abattue, tout ça, il faudrait que je trouve un moyen pour arriver. J'ai dit oui, parce que moi j'attends le colis. Mais tant que la poste, en fait, même si que maman Rose en a causé sous colis, parce que dans la bio Colia, ils ont tambola par-ci par-là, je n'ai plus confiance, et bah colis, je ne prendrai plus ça. Renvoie-moi mon argent, s'il te plaît. Depuis que Nalobi na Ewana, soi-disant, enregistré qu'il y a des bénéficiaires, téléphone et les carasoutés. Donc, si je fais cet audio, c'est vraiment pour alerter la communauté. Elle n'est pas la seule. Hein. Moi, c'est le cas que moi j'ai malheureusement rencontré, parce qu'il y a une proche à moi, à qui je fais vraiment confiance, qui me l'a recommandé. Et je suis allé comme ça parce que déjà dès lors que quelqu'un vous rassure, quelqu'un de proche à vous rassure parce qu'elle a l'habitude de faire ça avec la dame, quelque part, Rosa et Loko on a mis sur Okangama, Rosa la teke, non, au fait tu y vas, mais toujours bon, j'étais quand même assez soupçonneuse dès lors que le nom n'était pas marqué sur le collier l'adresse. Alors, donc c'est vraiment pour signaler ça, peut-être ceux qui la connaissent, je ne sais même pas si c'est son vrai nom aussi, en tout cas le nom qu'elle nous a donné, c'était ce nom-là de Maman Rosa, Edith Sende, mariée à un Congolais. C'est une dame qui a elle a un certain âge. En tout cas, ceux qui n'ont pas coupé ça, elle a un qui appelle vidéo, et puis toujours à la net filmé, comme pour se cacher, bizarrement, pour bien qu'il y ait un appel vidéo, net filmé, photo batinde linga paye, à ça peine appel net filmé. Donc je comprends c'est une femme qui est très très ambiguë, à part à ma casa, à ma jeune, mais quand on a bon, il y a Kouiba Batouana, elle arrive à s'acheter. Par exemple, on a Toulouse, soi-disant, Canada, en tout cas dans l'activité belé, à d'autres on appelle ce qui pénit moko na Paris plutôt. En gaz à une maison boutique exotique. Donc vraiment, s'il vous plaît, ceux qui pourront entendre ce message-là, s'ils la connaissent, dites-lui que, au moment où je parle, j'ai déjà fait porter plainte contre elle et qu'elle ne va pas s'en tirer comme ça. Elle a déjà peut-être fait, elle s'en est tirée. Mais qu'elle sache que la police, au moment où je parle, j'ai le PV, le procès verbal avec moi. La police va s'en charger maintenant. Je ne veux pas, elle n'aura pas la paix. Il faut qu'elle fasse sortir cet argent-là. C'est facile. Il y a des gens qui sortent le matin, qui vont travailler. Elle le fait, peut-être, elle gagne bien sa vie. Mais il y en a qui le font, qui quittent leur maison, qui laissent peut-être leur petite famille pour aller chercher leur gagne-pain tel que le Seigneur, la Bible nous le demande. Donc ce n'est pas à elle de venir, comme beaucoup le font. On n'est pas là pour juger, mais dès lors que ça nous touche, on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. On est dans un pays où il y a un état de droit. Donc elle ne va pas s'en tirer comme ça. Si c'est une voleuse ou quoi, elle va être arrêtée, elle va être saisie. Et surtout que ce qu'elle fait là, elle ne déclare pas. Donc, parce qu'elle a voulu faire ça, elle a ouvert une porte à autre chose. Elle ne déclare pas ses impôts. Elle ne déclare pas ce qu'elle fait là comme gain. Donc, maintenant, c'est la justice qui va... Parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. J'ai tout dit ce que je savais. Donc, le reste, là, c'est la justice qui va s'en charger. Qu'elle le sache. Merci. Voilà, bandeko wana bokuchi koyoka mama abenyi ngai comme na mama Élysée a benyi ngai
Maman Elisa bengingai mutu apesi ngai message oyo boyo ki ba explication na lobaki na été sala audio ezala na audio po batu bayoka yo moko na explication na yo. Donc ce que tu ko résumer autre ko retenir eza que maman Elise maman oyo a escroqué oyo azali maman sénégalaise. Donc sénégalaise oyo avant na Kinshasa abali mobali pe ya congolais ayebi lingala très bien. Donc aza vraiment comment ni pesa congolaise. Bon moni kuta longola na kombo islam ami pesa kombo mama Rosa po ayebi ke na kombo mama Rosa ça va bien se passer avec des congolaises ayebi ke boza aza business woman ayebi ke tant on a kopi pesa na kombo ba chrétien boye et ko leka bien bato bana ko s'approcher facilement na communauté congolaise vi ki abana na kin ayebi penza ba congolaise penza ndenge bazalaka. Donc mama Rosa comme on est mama Rosa Edith Mama Rosa Edith. Donc comment pesa ba musulman longola na ebité est-ce que kombo ngo yango eza na ba papier na ye ou bien yango ka pesa ka bato na monoko ça vraiment je peux pas le savoir. Nanga kaneb sabino ndende kwa lobi ki a escroqué ye 800 euros ya marchandise atindi ki ba mbisi atindi ba basket atindi ba bijoux biloko moko ya ndenge wana bi Mama Rosa alata toujours ba lunettes. Atine nga même photo ne nazomona ata toujours ba lunettes en noir. Ce qui bozo solo na ye ata ba lunettes pour peut-être pour bo mona ye penza bien te bo capter penza bien te pour mona lunettes penza mala monter ba solo même appel vidéo mais toujours azaka alati ba lunettes ndenge alobi. Après ça obe explication boena bo et tout ça commandant en ligne. Oui que so commander biloko en ligne mbala moko fosa nini faut futa peka en ligne. Après mutasele lo koli atindelio. Alors na bande ko obatinde la rabati bilo ba koli faut ko zala na surien na musala. Potango oteka biloko en ligne okozo lo pe mbongo ebele tango ozoteka soko fidéliser ba client na yo okozo ba mbongo na yo ebele alors ko escroquer eza malamu te. Alobi ye pe ba présenter ki ye pa ya mutu monde a présenter ki ye Mama Rosa ye asali pe confiance na Mama Rosa premier colis ezalaki mukie komaki et comme na deuxième colis et puis si midi à 14h yango ozo mona ba ndeko so ptasaka bazaye wazi vraiment ba congolais non munoso ba lingala zane ka congolaise te. Mama Rosa abali congolais. Mama Rosa vandi na kin. Mama Rosa komine pe kaka congolaise. Yango zo ba lingala kitoko azoke ni ko escroquer batu eza bien te bandeko. Mama Rosa place ozalita musoko landa ngai. Oyebi kende kwa mwasi atina linga même na photo na yo. Na yebi c'était en tout cas na koki kozwa photo ya ndeko na cha yango boete lisolo to koki ko beta mais photo na ye na ko chati. Na yebi saki Mama Elise. Mama Elise zo landa pe Michel nga zo yo kana yebi saki te. Na koki ko beta lisolo mais photo nde na ko cha na ngai photo na yete. Lisolo na koki ko beta mais na ko cha photo na yete. Bobongisa nanu. So bon mais ko bongise simbite wana to loka étape musu mais moi ce n'est pas dans mes habitudes hein. Ya ko cha ba photo ba ya ba individu non ba ta ba photo ba star et le cadre po avec photo ba star ya ba to ba yeba na muto za bo yeba ni na yete. Tango ozo che photo na yana ba comme ko ta ba miniature comment ça permettre ba na yo na Mama Rosa yo na non. Ngai na boya ki na ngai makambu ya photo na bana betre ba binoka ali solo. Et voilà juste pour vous dire que escroquerie eza malamu te kaka nenga lobi mutala mukana tongo azoke ne musala to ana mbobino mbomoni ba mbonga kafa bakati ba aide sociaux so bakati balingi su ko aider batute patati patata. Alors tango ndeko azobima okende musala azu 800 € na epo a se faire plaisir. Na ce moment bagabana na ngai na ce moment biloko na nga boyo sko zumbonga mutu oleza bien te. Mama Rosa azaye mon côté na zora vraiment ba rapport boy ebele mais yelo kwa salinga audio on habite na chela bino kama ya boyo kabatebele ba benga kama Mama Eliane mutavandi na nyongo na ngai pendant 2 ans mutavandi na nyongo na nga pendant 3 ans même nga mo pe naza pe victime ya ba oyo ba yebi pe ke baza ko devoir ngai depuis ba 2018 2019 tile ba mbona nga ba pesa ka pe ka tenga pe naza mais na koki koya ko sala bango émission te ke pona boy non na ko sala ngote na lobika moi muke pona ko sala nini ko talisa bato ke bato ebele mutu muso ko tsaka likambo zaka pa na yo nzoke za pa bato ebele ma Jeannette bando pesa biso mukongo oki makambo nani explication to dio nayoki loba mama kasiko yo lobini na oto yo ko na mama biso pesa rapport Vamos a ver kokate. Abia kokane olo bate. Sikozo bananga tala o bana kokate me ba o monot. Ba mono ndo bana kokate. Batoni mo déclarer qu'il faut. La profite à wani monter ba déclarer que boy bien nous sommes tous ces ma Jeannette ba 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 benga ka yo ma Jeannette tata mo ko penza. Ngobwa ke libiso boy pona nini tout ça boy ngwa bilelo akokane ta kina eso ni boka comprendre hier. Bandeko bateka kabiloko bandeko boteka kabiloko tiko teka le muteloko pesa muteloko na ye
pesa o sipo eza moto azo réclamer po asombaki biloko e comité yango aza ko déclarer aza ko réclamer 800 € na ye asombaki biloko Mama Rosa a escroquer ye e bongo siko bato baza na banyonga bato baza biloko bafutaka te bango pe baza ebele ozomona eza koto oyo na koto ba oyo bazwaka biloko ya bato o défi biloko ozoko kofuta te bango nde baleki ebele baza vraiment ebele bato banyongo bato musu bazokufa mwana moto akufi bato batikana banyongo na ye omona mutu musu akufi na banyongo eza bien te eza malamu te po mutu soka akufi meme avant bakunda ye famille tunaka mutu tozokende kotika ye na ndako na libela aza na nyongo ya nani omona famille bimisi mbongo efuteli nyongo po nzela na eza apolele mutu ya kufi boye bino bato boza est-ce que ozo devoir ye so pozo devoir ye futa pe mbongo na ye ezaka ndenge wana tozala mboka moluka toyeko luka ta mutu kangisi mbongo na ye asombi eloko mama me pesa ye eloko na ye Mama Rosa Mama Rosa numéro na nga téléphone eza 06 15 31 69 90 Mama Rosa numéro na nga 06 15 31 69 90 okoki ko benga nga soko bengi nga na WhatsApp na kotindola photo na yo naza na ngwa na kotindola photo na yo nom sende prénom Edith Rose adresse des chemins de papa on va na soki na Wasel mwana pesa adresse na onyo surtout ezate mama na ngai tu vois maman ovanda kuna na Rouen Mama Rosa eza kitoko te ngai kuto yebi na kana bomoto na bomoto na bona ko cha photo ya Mama Rosa naza nga bomoto na boyi ko cha photo na yo me yeba ki soki ndeko na biso yo abengi na ba chaîne mususu balinga ka matière ba vendre la matière mama ba ko cha photo na de gauche à droite biso to za na biso na internet awa bilongi na biso yebana ata ba che photo na miniature ça m'est égalé le belenge le côté po photo na ngeza na déjà na YouTube donc ata mutabi o asala nga mission atianga na miniature pour nga ezo déranger te ça normal mais yo Mama Rosa za muta YouTube te yeba ke famille na yo ba yebi o ta musu te ko escroc kaka ba musu ba koza ba yebi ta musu pe mobile na yo ayebi te ko escroc kaka ta musu pe akoza la yebi mo eto ba ezate soki lelo oyo ba bengi bato o balinga ko minya na zu matière Bazio na matière babandi ko cha photo no de gauche à droite Mama Rosa na ebisio e ko kata ya petit o mwana soso wana ma Jeanette awasara mona ko kolia ngote e ko kata ya petit Mama Rosa sala effort benga Mama Elise bobungisa Mama Elise vana na Toulouse benga Mama Elise bungisa Mama Elise pesa Mama Elise mbongo na ye zungisela mbongo na ye abia lingiso ba marchandise na yote zungisela mbongo ekozala malamu Mama Rosa ngana pesa conseil soki abengi bato ba sepelaka ko tia bato na ba miniature Mama Rosa okota minya mais moi je suis pas comme ça non ngala za nengwana te Mama Rosa ngam to chaba ta miniature te na ko lo bananga me na cho na miniature te ngala za na mo ba principe na ngai naza talanga na mutaba mama siko na mutaba mama mo ba qualité ba haute gamme ba high class. Donc moi na cho na ba miniature on les a ce n'est pas dans mes habitudes. Ma je ne sais pas tal comme na si ça na ngai. Bon ce n'ont zo kama je ne yo mo yora le so ba tabanyengo awati. Ma je ne sais pas ba tabanyengo le ma je ne sais ko gite. Ara le so ba tabanyengo la ko gite Mariam ça va ma chère. Tant ba bien tozo kino yote. Témoin na ngana zane awa Mariam. Bino mo biki Mariam mo sa msala na yo sa ba msala na ba deko. Mariam tika mwana ngai. Mariam mwana poto na mama na bisa wa kongo. Mariam mwana poto. Mariam mta makambo. Mais ça ba bien ngato sa kina ye. Na bisa oui elle a fait l'audio hein. Si elle a fait oui. Ouais, elle a fait l'audio. Donc voilà bande ko na ngai toki na ko sola yango wana total akapeta ngupe ozipe nyongwa mutu pe ofuta. Futa pe nyonga mutu mutasemi oza pe kutu nyongo te zake mutatindi biloko escroquer yembongo Mama Rose eza bien te Mama Rose batu bakoyoka wa ndenge batu bakoyoka yo yemo ko partager émission o na batebele o bayebi yo Mama Rosa kombo de je tambola mama Edith Rose Mama Rosa kombo na o Edith Rose kombo na o Sende prénom na yo Edith Rose mais babenga kayo Mama Rosa ovanda kana Rouen sala makasi obongisa na Mama Elise. Mama Elise yavanda na Toulouse. Sala makasi bongisa na Mama Elise pour na Mama Elise abenga batu musute bacha na miniature. Voilà bandeko, to ba kovanda bien na communauté, to ba kovanda bien na baninga.
soko zoteka biloko na yo muto asombi biloko zo biloko pesa yo pe muto ba pesi biloko soko sombi na nyongo futa pe nyongo ya bato parce que mbongo eza pasi to na kati ya mboka moluka mbongo eza pasi kolala kolamukeza habitude tende ko nango kokende kolala boye na tongo la mukito kei tala bakomota liso tala ba nyongo tiki na sima kuna tala ba nyongo tiki tala makambo tiki tala ba problème tiki tala semiso tiki tala bitumbo tiki nyonso wana eza kitoko te eza malamu te bandeko fe bakoyeba komi batela surtout so ba age ezokende ba attention likambo ya tension mutu moso mona ka telefone bi te telefone kozwa te po yo matanga tension faut koyeba kobanga ba problème mama pona lelo to sukina bandeko na ngai bino ba mama Rosa komisela mama Rosa vandaka na Rouen mama Rosa za sénégalaise mais akoma congolaise po abala congolais alobaka lingala akoma penza ndenge biso ba congolaise toza elaka ndenge penza mama Rosa azali akota penza na kati penza ya ba congolaise voilà pona lelo to suki na nwana ya koloba mususu soke ye tokoya na biso ka kosala nene tokoya koloba que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzam kabisa kumuna otala nga pona sisi na ngai ongoya balikam Lebe, maile ki mote mama lebe na mama Rosa moi mukeko Mama Rosa sala ka Afrika tala koto mama Rosa muno kana mukongo esa mama Rosa mama Rosa Edith mama Edith Rose mama Edith Rose sala okuta pardon duka parti ngape na ochero parti c'est plus mon ndambo na ochero mama Rosa yo bien mama Rosa alo okuta na chela yo mama Rosa yora susu ndeko bakisa lobi mama Rosa déjà ça tonga ndako soki wapi donc aza ko s'enrichir na ba mbongo ya escroquerie mama Rosa ta muso tonga kino biloko na mbongo escroquerie te mais viki oscroquer bakolo bakako sali nini osala wana mbongo ba escroquerie mama Rosa eza malamu te mama Rosa na biso ce n'est pas bien obo mona ba nyoso ka balo ba lingala o mona mutaza ivoirien na koma na congolaise akoma soka kombo umone biso moto finga mapamba biso ba congolais to finga maka moka apamba omona mutane camerounaise azolo balingala makasi tango sa makambo congolaise congolais nzoka non na mona ba otina ba TikTok ozoba ivoirien azokota mamso ba congolais boy ndenge nini akongola bana lingala ouais moi je suis le ivoirien mais je suis africain je suis congolais oh papa botala tana makoso makambo général makoso wazakuna ni TikTok makambo ba congolais telene ya somba kango mambo ba congolais c'est pour vous dire que toza na mboka moko kitoko munoko na biso langue na biso lingala na biso bato balinga kango mingi yango bozomona ke baza ko utiliser ngo pe mona ndenge ya mabe mais pona ko sukisa mama Rosa mama Edith Sende Rose ovandaka na Rouen sale fort ozongisa 800 € ya mama Elise avandaka na Toulouse pona lelo to suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumuna. Nzambe alu besonel bana betu bonsu. Buka mataba besi na bino ya mwana. Bye bye.